Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Voilà, élection en RDC, élection 2023. Boebi, ba candidat basé belé Kasilelo, nena le la candidature de Faustin Soukari Elombe. Elombe au boebi na théâtre a postulé plusieurs fois dans l'élection la députation. Mais cette fois-ci, ou jamais, Aza candidat. Akendaki, na centre évangélique de la foi en Christ, CFC, et Sika o assemblée laka, et pas pasteur de la foi Kambaka, habité à Solamba à notre père, à Solamba na CFC, à Sabon qui est pas un candidat dans l'élection. Tout voté utile. Ba candidat baza ebele Kasilelo na baki na goloba pona ndeko na biso artiste et comédien o boyebi Elombe, Faustin Soukari Elombe to découvrir na groupe Salongo, après aussi un groupe Simba na ba film ebele a jouaka et ça là moi bien, mais na ba comédien ebele ba postulé. Tozana maman Nidias a postulé. Tozana maman Kalunga. Oxygène. Astas Kabam. Yete. Oxygène. Moi artiste belé va postuler dans le Belabino yango awa et ça moi bien mais les loto la nananu Faustin Soukari Elombe. Ba bonne chose. Et ça makambo l'état ko sala te église de salaka. Kuluna oya zam voté akata batu machette ata côté prison 5 fois tout monde nango na ba émission auta ba prison. Mais or esprit wana les églises de sunga l'état. Et pas l'état abanda ko luka somba ba grève so ba nini ba lacrymogène abwa kaka po mobule zo bima mais so muta bongoli mutema awsani so mobulute. Alors église eza na par mune na kata mboka. Yango moyina ba mboka o eza développer ba financer ka ba église po bazana musala makasi ba osala pour la nation. On a lobby en résumé l'église est obligé il faut yebisa batu yaya kufanda nda ute kende ko pona mukonzi o nzamba cho na mutema yoboko librement mais c'est là et empêcher bisoté to ko présenter bino bana ya église soki tangu swaza ki ndeko na bazaki bandeko na biologique na ngana sala ngote passer so la kisabiso ndeko na ye poto voter te mais bana ya église o nyonso sala musala na église o biso to na makoki ya kotindika ye toza obligé à kotindika ye pona intérêt ya mboka et puis pona intérêt pe ya église na biso. Ça c'est clair et net. Le long na parlement soki ba chrétien baza mukie ba voter loi na uté ko loba dernièrement a mobeko moko uté ko bimanga na zana ba vidéo awa na mboka moko étranger bate ya sexualité na âge à 10 ans moi na 10 ans ba l'accès ya ko se masturber donc ami sepelisa na nzoto na ye ya kimobali to ya mwasi. Donc, et comme il loi, il faut bandima yango ndengwana. Soki l'état sa kwesi, biso église, so na simbi micro na telemi ana lobby, église boko sala ngote, lobby na ana makala. Alors, dans comme on lobby tom sou na CC, par exemple, et ça na makamona au thème na lobby non, na o eza évangile lobby boye na tikali boye, mais makamusus, ozo gérango ozo lobby na ndenga mayele pour que peuple oza na posa pambo na simano azanga yote. Ya on a toza obligé na kati ya place ba vota ba mibeko toza na ba Kristo toza na bana nzambe balobi ndenge nzambe to voter loi mutu ba ko pesa kindoki ba kotea kindoki na classe ndenge komi lelo ngana za ina États-Unis ezana magasin mobimba ba pesa formation ya sorcellerie olingozo kindoki okoti na magasin na biloko nyonso ya bango eza biloko bandoki donc eza ndengwana eza mobeko donc mutu za libre obenge pe ndoki te po eza choix na ye volonté na ye l'état pesa kinzela accueilli azui kindoki na ya bimi aza tranquille. Alors soto zana ba chrétien baloba ke loko eza malamu te to na payer ba Kristo ba hôtel melango mais so ba chrétien baza moins conséquences eza peka biso ba oyo na kati église na biso a yo kanga très bien na bandeli penda malamu nazo tinda yo te voter mutu songolo voter mutu pakala naza trop clair bande konanga naza trop clair nazo tindo ke ko voter librement. Mais c'est les qui empêchent maintenant l'exabino bana enda. Et ça papa za awa postulé par exemple maman za awa postulé aza moi za fidèle na quatre église. Il faut na l'exabino parce que papa ya ba oya awa to l'exabino ba. Soko boy koyate lobi soki kaka zui lobi akoyi ministre akane l'église
na bandeli kaka député moka lobby pasteur asengi na comité naza na posa na yana na yere église nga nazo luka na ngate batu ba na église ba pesa biso mbongo na koteka évangile te po na mbo. Je lève ma main, il y a personne au leka awana lo banaye pesa boy. Soki par exemple au leka lobby a pambola ça n'engage que yepo ba ya ko pambola kana ba élection. Mais soki élection sili to mona ba on li souti ça c'est clair et net. Siko na lobby boy bandeko boyo kité. Po to ça il attend to ko déjà midi moins. Mutoye alobi nazana posana leka na église na bino biso to lobby to lingite to boyi ko to boyi. Akekuna azui lobi akomi ministre à justice, akomi ministre ya songolo, akomi gouverneur. Aokane la bisote. Sikonga no suka no lobani. Église wana na njili bato basali banda na mona bango lisusu te. Nzoka kana na bike tanda bando luka nazo bokonzi bango basunga kinga te. Ya wana siko bango nyonso ba osani lekana loba na yo pesa message. Oya ko voter yo saini. Oya pa ko voter ta saini. A voter te yanga ni na kati. Bolaninga siko soyi batu musuba ko lekana awa pona nini te siko ba o baza bana ya ndako. Nga pena lakisa bino bango sala loko ezayo ata yo moko loba mais biso nga na postuler naza mona ndako mais tata azo lekisa kaka batu ya libanda a présenter biso na église te nga pena okoma libako pona yo n'est-ce pas. Donc zo siko place ya bandeko o ya église nga na miche loko la tata na bandeli baza bandeko na nga biologique te baza bandeko na nga ya makambo bonzambe o eleki même bandeko baza biologique to sala malamu na batu nyonso mais mingi otozanda ba kati na Yesu Masia ya nazo bengisa Papa Faustin Soukari et Lombe Azo Poussana, s'il vous plaît. Yokanga bien, na tindio na pesio muta voter. Mais na présenté au bana yanda. Tozana ba député mi balé nanda ku a. Tozana Papa Faustin Soukari et Lombe. Petozana papa papi Edimbu Mayele. Yazana national papi Edimbu. Voilà. Papa Faustin Elombe yeyo prière nangana wando yebise bandakala na yebisa na sambela nzabi so ko biso grâce. So nzama ko comme soit un jour ata ministre de culture ya mboka na biso totala nota ba toli tant mususu ata biso ata mukie tant mususu poza na facilité yoka biso tant mususu. Moi, je peintre, je se retrouver artiste, comédien, tous les artistes et musiciens peut-être. Moi, grâce à mon cœur, je suis obligé, n'est-ce pas? Papa, au cas où ça va de référence, ou à voter, moi, gloire au Seigneur. Merci, papa. Peuple de Dieu, shalom. Bana CFC, shalom. Merci. Naza Faustin Soukari Lubakwa Elombe, artiste et avocat. Naza candidat député national ya Tchangou, numéro 466. Numéro nanga Ezali 466, candidat député national Tchangou. Essentiel. Voilà, merci. Et puis, on a rappelé que le dossier à l'église, tous en a avocat mi balé, ou balande la biso église. Et puis moi-même personnellement, président Elombe, azam moko ya avocat là, dans ma kamususu etali ya mike zana bandeko basala ba maître baza. Mais ce qui est terminé un jour, nous avons convocation à un ministère de la justice. Et ça qui peut la forme était toujours papa Moutakenda. Donc il fut aussi où il est aussi avocat de notre église et avocat et pasteur Nabino. Donc à Kenrati dossier parce que vous avez menacé à Bisso. Donc pour nous défendre l'église, tous en a quatre communauté. Mais comme avocat ou un particulier, il y a biso dans l'église. Et puis, il y a un département des hommes. Si on continue à département des hommes, il y a un groupe nabino, il y a une intervention, il y a une bandakala. Il y a une députation. Mais il y a papa yanda. Abi ma député, comme ministre, il y a
ndenge nzamba pesi biso ba généraux lelo bazo diriger ba ville OK na ville moko songolo général tozo sambela pona bango banandako nzamba sali biso ngolo wana et nous sommes vraiment bénis to sambela pona papa ezana batu musu bazana batu balobela bango batu basunga mais to lingi bango ndenge papa za awa Yesu Masia Nazareth azala molobeli na ye yenda pousser batu pona batu ba ko voter to sambela pona papa tombola loboko mbali yebisa nzambe to pesio zala kaka yo molobeli na ye pe yo simba mitema batu pona ye de la manière que l'église nzambe lobeli na kende na peso batu batu bayaka kaka te ayende ngaza déjà musu akoya na forme musu azui forme musu na kati église et puis vous allez sengo na biso bondela nzamba solo pe a bomoy atambola na simba mitema batu atomba bakota na destinée na ye na komba Yesu Masia Nazareth. Je n'ai pour vivre sans toi, je n'ai compte que sur toi. Nous pouvons compter que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Bonheur ya musala oyo les autres se trouvaient kana yo. Soutiens ma foi. Soutenir kondima. Ya moi no Faustin Sukari. Kolo ngolo na oli kolo na ye. Nous pouvons compter que sur toi, car son bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens sa foi. Alléluia. Merci l'Église. Seigneur, merci. Tozui papa Faustin, to simbisi na salobo kona yo. Nzambo zala uzapo kozala ka seko na seko. Tata molobela solo ezayo. Mutako ko dépenser bango pour nous convaincre batu, mais mutako convaincre que le kawo molimo santo azate. Kolo mbongo ko gondimisa mutu ne ko convaincre mutema te. Totiki molimo santo convaincre nzam pour que nkemone umila likola bomo ya mwana. Pesa ba capacité ya bonzambe na yo. Pesa ye mayele ya bonzambe na yo, pesa ye crainte na yo, pesa ye obéissance na yo lisusu tata et na laki yo nzamba po moi so sali bolam to tonda yo lisusu na o conseil la papa Faustin na komba Yesu Masia Nazareth nzamba sefse ya solo pe abomo alongi sa biso to samba na komba pour te lever. Amen. Merci beaucoup. Merci papa, que le Seigneur vous bénisse. Tous les hommes étaient encore là pendant que honorable na biso azozonga. Merci. Nazozong Sadadi. Peut-être un nom c'est ça. Voilà. Rapidement, bandeko baye lelo toko yamba bino poto ça pardon vraiment. So boko poussa na mbang ndeko sambel na bisoli. Et s'il vous plaît lelo kaka, opoussa ni mbang to bonde la pona yo peto yamba yo. Merci beaucoup. Namoni papa Fiston go poussa na. Papa Fiston abandonne na biso na CFC awa. Le loza Angola chargé à sécurité. Il y a l'église CFC Luanda to Angola. Wana azana ba séjour awa. Il y a nacha ko poussana mukamba protocole, il y a CFC France, il y a CFC Angola. Il y a nacha na mona qui paye awa zo poussana. Il y a nacha. Voilà notre papa est là. Il y a CFC France. Voilà, c'est un fidèle na CFC France. Cet homme que vous voyez. Surtout le culte na so monde, un homme très sérieux, un homme bien. Ba oba soutenir musala wana na kati CFC France tande ba kutani ba wana ba ndo monde ba pesa na mbote ba kolo CFC France bango wana. Merci. Yanasha, merci beaucoup. Nzama pangola mukambi ya protocole ya CFC Angola pe mukambi ya sécurité ya CFC Angola bazana ba séjour awa église zo bonde la pona ba onto yebisa nzambe asala bango bolamu na Kongo na Yesu Masia Nazareth. Tobondeli. Merci. Tata a recommandé bas séjour ya mes bien-aimés entre tes mains et c'est pour les savoir kolia kolala komela kotambola pe nyonso baye kosala esimba mepai na yo et kembono ezala partage na bango yawe na sambeli elongo na iglesia koloba ete yoka losambo na biso pesala bango bolamu tim koloba ozonga ba o tozana bango pe aw yawe sepela ete koyana bango na CFC ba bénéficier na bénédiction o tchana kata o iglesia na kombo Yesu Masia Nazareth nzambe na biso to bondelaka awa solo pe ya bomo
Notre Sambeli, Makondo Matorobi, Amen. Merci, Wana famille Zozonga, tous les encore ma bonne merci beaucoup. Merci, Nzamba Pambola. Bino Dada Zoleka. Bien, Dada Labi va non ces appels d'amingité. Tu retournes ma poto clôturer culte. Pour tous veiller quand l'air. On comprend qu'ils ont taillé à l'heure aussi. Nzamba Pambola Bino. Pesankolo, merci bien aimé s'il vous plaît. Peut recommander rester à journée ma boko na Nzambe. Puis ma programme total na moi CFC France. Ma boko na Kolo to Sambeli. C'est toi qui m'as fait vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi je ne suis rien, sans toi je ne... Voilà, merci. Balanda Kilongo TV, wana boitiko landa Faustin Sukari Elombe aza candidat. Aza mayele toyebi, asela so afima kitoko to sepela naye, mais aza candidat na changu. Tamba sunga azala Eli Esa Mwabie. Yebisa bana changu, yebisa ba oya yo ba voter Elombe Esa kitoko mingi. Merci. Na ba de gonyo so balinga rabi mavinga. Na kena na yekota prier. Mikolo, so lingi o s'abonner, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Tango Satana belemi kutuka peko tulangaye kolo Yesu afanti na loboko ya Tata Nzambe kobondela ponangaye akobondela ponangaye pona longa tango nyosoe atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo nakutalela seyo atapaselekelingaye nakutinga masiyo kole atesengwe tondi motema pona yebiete na bomo ya moto elonga ezalise na yo ya nakovanda nakombola yo yangweza libomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola sena yo kwete yo zanzampe nakovanda nakombona yo yangweza libomba melonanga nakuyemba nzembo na elonga nakutambula sena yo pwete yo zanzambe nakutalela siyo atapasilekelingaye nakutinga masiyo kuleye sengwe tondi motema pona yebiete elonga ezalise
na bomo ya moto elonga ezalise na yo elonga ezalise na Yesu Masiya Nazareth elonga ezali na ye. C'est vrai, ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete longa na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth. Bien aimé croix yende mtakoloba na biso so tondimi tokomona kembo na Nzambe. Ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe. Kolo Yesu motema nanga esanjola se yo kolo zebo na yo na monoko nanga ekoloba te pona yebi ete Masiya Nazareth solo pona yebi ete nasena moyoyo na yo na pasi bitumba nataleli yo na yo Pambonge na simbi se kombo na yo na yo na vilanga na simbi se kondima epa na yo na yo Ma message confirme oui. Elongo na ye to simbi kaka kondima yaya tokende wapi na mukana na Marc chapitre 5 na verset 36 bayebisi chef ya synagogue tiko tungisa mokonzi mwana sakufi Yesu Masiya tenaki konti ya maloba na bango te kolobi na ye kobanga te crois seulement Alléluia mwana kufa kiazongaki na bongo bien aimé nyonso ayo ekufa soko simbi kondima na Yesu Masiya Nazareth ekosekwa ndima kaka si tu crois